Bonjour, bonsoir, ma fan nyosa do ma boss la poule gamuku c'est delix do ma boss alobi bokoto bilaki do ma boss bandi. Merci na boss nanga David Kanyama des États-Unis. Bonjour na petite terre propre rite limpime moi ça mwindo yanzela mino oboyo sali mokili na yo. Merci na ba fan nyosa do ma boss alobi ki do mane aye vraiment na ba sujet na ya bien o bosepela na ngo comme d'habitude après ça ka ba sujet bien on le benga bino bokoto boya koya bo fongola mato boyo ka ba conseil bien. Si je n'ai pas le exact, bokoto pona, mato boyo ka ba conseil à do ma boss. O so na boss on va za la peine bonjour na cameraman na ngade mobile mbishi ya mwindo mwindo ngola bo misana ebongo. Do ma boss le na si je n'ai moko ka pona bande ko basi kaka. Bande ko basi biso bande ko basi zateke so ko fongoli mo eloko na yo mo boye. Oko fongola moi terrasse na yo, oko fongola moi lewa na yo, oko fongola restaurant na yo. Ezate ke place oyo fongoli ya koteka biloko na yo, oteka biloko teka na nzoto. C'est pas bien. Ba fie bele ba koma lelo akoza ke aoteka biloko na ye amoni kilia mo boye wana. Moi kilia na ye wana moni azosombe musuma sange bele. Emso ya sombele ba biloko mo boye penda, emso ko sombela ta biloko mo ya $300, $500. Biso ba fit tellement tolinga mbongo tango mona bongo ba moko emsu yo moko komi lingisa na makasi muta sombi biloko na yo asombi na nzoto na yo eza vraiment bien ti tango zo teka biloko no fozala o se respecter na quand même place na no teka fozala na yo moko no se respecter parce que o se respecter ba te ba respecter yo so se respecter te ba te ba respecter yo te au moins mutu so yo se mara elo $100 ati opel to mama tellement monika ki a bénéficié $100 mobimba ba moko o mi pesi mobimba yeba mbala lilope ba koma nko tango amona ki em so pe soma $200 asumelo $100 kabelo $200 yo moni ki ete garçon aza mbongo alingai ya premièrement no baby c'est réputation na yo. Deuxièmement en ça le sundene kaka mbongo o apesa ki $200 na ya onda bando de façon ndam ça aussi les salons les sous à récupérer no $200 na. Après wana akomi soko defo ba mbongo pesa na mbongo na osana manga mobo iso esimbi na ozongisela yo batine nga mbongo mobo na so yango defo zela nanu na sa tango yozo pesa ba mbongo na à récupérer combien ali mbongo ali nzoto likolo ya kwa envier oli omona mutu na poche te emso paza na petit bitinda mo batinda kai bossa vanna na matina ke kaya osombele bilo te mazane aza garçon swag ala tarabien yo moni o craquer organiser boss c'est ba dash o balo mutu ava na vola mutuka yende kolo mutuka tem sasa na chauffeur yo kanisi yende kolo mutuka mbongo nyoso mutasimba ezala ya yiti biso bande ko basi photo se respecter vraiment non yo mono se respecter nzoto na ona après ba tout so ba respecter yo tant que ça business na yo ezate business ya no comme ça o teki nzoto o teki so so lamba o teki na libolo o teki na masoko yana sens te vous abonnez toujours à DKM Flash TV. Vous avez do ma boss la poule gamuku c'est des lyrics. Pour na pesa ba conseil o ya solo vraiment. O ya solo o ezake moto na moto so ma place na yabi avi eloko fio alobi ngape na sala ngo. So sala ngo tika. On sait na ngizaka tika ka ba kiliana ya ngwa pe ba kina soko betele so mutu mususu ay mon fiana alash. Na kepe ne pa na ebo tellement moneka na sombi masange belé na teli to ebiye moko azoteka masanga mende degra kufi yango lisusu na lingi na ngai lisusu anzimi na kina restaurant na kuta oteka pena biloko na ye restaurant na kuna respecta kende da mona ke fimo boy afongola restaurant na ye azabia zana ba travailleur na mais tant wa monika na kotina ba te belé na sombi biloko pena mona bimisi $200 na PC ka biloko wana obina lingi pe nzimi na ye kuna bimaina ye après na ngokutu ndezana na obende sumbongo na ngana pesa na kabila ke moi samo boy mais non ngana ko c'est problème mo boy adef sanga mbongo tellement lingi na yenga amona nga pene na yaka na ndena latana nga ka boy a onzima na ozongisa na mbongo wana non récupérer na nga so travailler na perte to travailler na nini bande ko basi
nzoto ndenge eza wana basala nango bajete boye banzoto na biso nde toza boye yango esombela biso mapango yango esombela biso mituka yango esala biso mama minene kopesa wana n'importe qui te so oza na posa osala kindumba yaya c'est mieux kutu osala kindumba oyo bapesa mbongo ozali bata rouge te balali yo bapesi yo msumwa mwa 5 mwa 10 yo moni yango mbongo non c'est mieux kutu nga kona préféra nanga bandumba oyo bazalaki aosala kindumba na ye penda biso mobali aza na posa na te toyoka na mbongo boye so esimbi te tosalelo te que ok obimina mutu mo boye na place na yo moko pe ya musala bo ba travailleur mais ça pour ba respecter to point pas travailleur pas quoi utiliser vie na mo boye madame na biso za na elage yo so keka wana na bambongo na yo mbala moko mona makambo esimba nango yo kende kaka siko ba komi bazuyo mutu mo o ezake so mutaza mbongo azuyo akene na yo mais la place na moko ya musala ça ne pas bien. Toi basi faut te respecter nzoto na so to respecter pe mibale otozala bango to respecter bango pas tant to pesa nzoto na n'importe qui likola mbongo mo boye ya muke po ayo sombelo repa na au moins teke ata mobali no aye wana ba respecter les sauter ba mona kai ta mobali o kizengi mo sina yekoto lo biso so tozo na biso ye asa ba fier ana ya pambo kiti mama mba ino na miso bati okiti na miso bati bandewo vous abonnez kaka ngana senga ka vous abonner pourtant on s'abonner déjà au monde déjà dès que émission na ngezo kota maman ekomelo na téléphone tant au monde ka yodo ma boss fait ça après ça pena émission pena lo ba bien fio pena lo ba bien en tout cas ba fan na nyos on va benga nga ba lembate on va féliciter ngai en tout cas merci na bino koto bozali vraiment bon continuer ka bongo bo pesa pe ba suggestion na bino mo cause appel na sujet mo boye aussi gérer et ça là vraiment bien la suggestion na bino ça là vraiment bien ma case hein vous a toujours wana na DKM Flash TV et ça nga vraiment bien vous appétez vous appétez vous a toujours wana merci na cameraman na ngadem mobala mbishi ya mwindu ya ngolo merci na mboshi lipasa waza pembeni wana ka do ma boss watika do ma boss musika na été merci na ma copine privée Enis mwana muluba ya pembe bo mesana bongo fimo te azana ekandenge ne azana ndenge ne bo mesana Francine Mawete mama ya bébé Maïla. Bonjour na koto zali papa mondo motema Francine Mawete bezi moba petit na mo ya bien bezi koto zali ba bonjour na yo merci na ba fan yo sado mabosi bisous ciao.